Bonsoir, Da Makemba, le Lokoti. Et ça passe, vraiment, et ça passe, les Camboyo. Vous pouvez savoir, il y a un commentaire, on a vu notre panza poké. Aujourd'hui, ça, ça qui bien dans la début, la libanda gentil. Urbané Boassa, Urbané Béassa, les soumission totale. Mais dans le commandant, quelques temps après, mon a changé de comportement. A changé de comportement, donc, impossible. Comme il y a des gens qui ont mais oh, moi, ce qu'on a eu, c'est oh, moi, tout le monde, alors, question de l'eau dans la discussion, pourquoi, et c'est la macabongo que Mobile dans le commandant, Baba ina moi si a changé de comportement et que moi si peut dans mon commandant risque mon mobali et puis ça que moi si a changé de comportement nini et ça ka bongo tout ça va supposition belé il y a beaucoup de choses où et ça là que soit va changer de comportement ou mi bali peut va changer de comportement. Mais si ça dit à quoi? Il y a des choses, surtout dans Bisso Mibali. Surtout dans Bisso Mibali, bandi konangai. Heureusement, na bato moi si, na debi yo kaba je t'aime. Yo kaba chouchou. Yo kaba chéri. Oko benga na kombo nyonso ba benga mutu na vie. Wana bo kuminda ku mon côté. Ouma ba massa bo ça c'est ma copine. Oh moi si nanga. Oh boy. Ozo présenter moi si na partout. Wana besoin na libanda. Bolingo ya kosakana te do nyonso mo sa kosenga kopesa. Mo ta sala bo asenga bo kosala. Mais tango otena ndako. Bani mo sa komi rido ndako. Moi, ça comme le repamba. Moi, ça comme mutu sans valeur. Moi, ça a une valeur te attend que moi, c'est nandaku. Wana biso mbal nenge to komaka. Okomi ko néglige moi si moi ça comme le repamba lo babo vanda kuna yo ça moi ça parler. Okomi ko bima ko songa ba terre de fa ko la libanda. Moi ça lo ba de pas ni ndoko comme moi ça ndaku ako bouger sous terre. Il faut comme le la rido ndaku ba place obane ko bimana etango bozaki no libanda okomi ko kima ko bima moi ça ndaku okomi ko zaba makamu so libanda ko kimaka na moi si wana et place ko bana ko kile ko bima avant tango ye azaki no libanda avant ko tena ndaku. Ce sont des choses ba ndeko oyo eza ko boma ba couple na biso. Ce sont des choses oyo eza ko boma ba couple na biso. Mibali mingi responsabilité wana bazana ngo lisusu te. Surtout respect. Et pas y a baba ndeko basi tozana ngo lisusu te. Didier Masuki na milongo la raté pour les autres pesa conseil tout ça les maisons si ba couple ke bon moi les Didier ça fait non. Nanga na bino bandeko oyo wala na émission oyo biso nyonso ensemble. Toka ko za ba part na biso bandeko na ngai. Mibali zo tika mo ba ventire belé. C'est nous qui pousse les femmes. Ya kosala ka babuzo ba ya kosala ba erreur oya biso ya ke pousse ka basi ba comment que kosala ka ba erreur ya ba couple. Donc ça dit to me ngana ko bonsa ba couple na biso na eloko na biso mibali surtout. Ningo zo ki moi si avant. Continuer na ebongo tibo comme na ndaka libala. Bo lingo ba école ka tout du jour au jour. Tela mindele. O mona ba koko. Na ba metro na biso wana bazolenga kuta zolenga pour otsa mo mais azo pesa moi c'est des bisous. N'est pas des bisous là ko kata ça sentiment moko charnel. Non. Tina kata mutema donc alingi moi c'est tina age wa mundele akolo sa bolingo mikolo nyonso. Lelo bolingo zo kola lobi bolingo zo kola tous les jours akolo sa bolingo. Mais biso batu batamangala te. Biso africain te. Africain au fur et à mesure bozo oumela bolingo zo beba. Au fur et à mesure bozo oumela bolingo zo kufa. Bozo me bolingo zo kufa. Impudicité comme kota na kati
le côté comme il y a kati, infidélité il y a kati, violence il y a kati. Comment que moi, je te dis, arrobano bopo anine. So moi ça me goloba, on menace moi aussi. Moi ça le baboy, on menace moi aussi. Bani konanga eza passe. Eza passe to meka ko changer et loko oyo. Et c'est à cause de ça que comment moi ça t'allait bien tout d'un coup. Oh moi ça a changé. Comment moi ça ko mystique. Ozoye baté ma be oyo mo ko meko sala, ozo ko pesa moi si valait que moi ça lembi. À supporter un il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop. À un moment donné, moi ça a lâché. Moi ça a lâché. Et comme le bine A, il n'y a pas zong si A. Le bine B, il n'y a pas zong si B. Il y a des filles, baba, ça va tout le monde aux yeux dans les balles. Moi ça bien. Respect. Mais, biso moko mibali, tu sais, comme on a promis, comme ça, moi ça battu impoli, comme ça, moi ça battu, azar impoli, azar raboye boye. Biso moko mibali. Pourquoi? Pourquoi tu comme ça passer dans le niveau wana? Tu mets quand même un peu qu'on changer. Tu mets un peu qu'on changer parce qu'on a tina émission dans biso yango sauver le couple congolais. Surtout tous amis bali, tous amis bali auto ça la bongo. Tu mets un peu qu'on changer pour la côté harmonie na ba couple na biso. Tu mets un peu harmonie ba couple na biso. Tu call ça bolingo du jour au jour bolali bolami bo call ça bolingo, tu call ça bolingo. Oko stilika oui, ko stilike zalaka. Mais le journée mo le kina pourquoi quand c'est nango ozunge chéri non chéri ta là bon. Excusez-moi ça qui m'a mais comme appelle à mingité pour être toujours au senga pardon. Et comme c'était toi y a maintenant appel. Bon, Cathy, j'espère à quoi rappeler. Voilà, on a dit comme ça. Tu me un peu quand même, il y a un changement de comportement, on a pour couple dans le biseau et comme bien. Mi bali msusu mingi, ma bala mingi, ça va bien appeler le pour la nini. Il y a ma tendresse, mi bala va congolais tendresse. Basi baza on est la mingi, mi bala va congolais bana tendresse. Allô? Allô, je suis en direct, j'espère. Oui, oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Papa Dadi. Boni. Oui, madame. La cantine est en direct, j'espère. Aux en direct, ouais. Oui, parce qu'il y en a intervenu. Aux Hollandais, papa. Oui. Bon, la cantine, papa Didier, et là, comment photo d'abord, le débit, c'est quoi? Et là, nyonso, bola mwezalaka ma BPLA. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que basi nyoste bazali basi akopal. Et là, on a photo et bayango. Ouais. Lelo, biso to sa so mibali. Parce que na moni aux hôtels mais la pena mingi ba mibali. Mais basi pe bazana responsabilité na bango pe. Parce que mabala mingi ezokufa papa Didier mingi eza na basi bon nakolo baka basi te mibali pe bazana responsabilité donc vice versa. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que eloko pour maraba couple mingi ou soit mabala mingi eza ba choix auto salaka. Parce que eza na ba choix misusu eza ba choix mabe ba choix misusu eza ba choix malam. Pourquoi je dis ça? Pour vous dire que basi nyonso bazali basi ya kobala te. Parce que tant Nzambe aza na mokili to yeba pe diable ali. Donc diable pas dans la élément na ye, Nzambe pas dans l'élément na ye. Omoni papa Didier libala mutoko saote ezala nango likambo Nzambe te. Peut-être bato bakoza na ligne awa bakokobeta mababu mais na ligne na fungola bango ke libala ezala makama Nzambe. Pourquoi on a dit libala ezala makama Nzambe te? Libala ezali likambo moko ezali sentiment moko personnel, sentiment moko charnel. Donc confier à libala et
mwasi na yo ozwi makambo wana oconfiant mpa nzambe nzambe esunga enfin ke eloko oyo eabutili yango nde totia yango epai na nzambe parce que pourquoi na obi libala ezalaka eloko na nzambe te eloko chanel parce que moto aza na façon ne alingaka mwasi moto mosusu alobi nga na mobala mwasi nanga fale ezala mokuse nga na mwasi nanga azala mpe molai azala nzoto minene azala basembo donc eza bapense ya nzambe te eza bapense ya moto akanisi lolenge ya eloko ya kosala oyo azala nango donc yango wana libala ezalaka na likambo ya nzambe te donc mabala mingi eza kokende na beshek pourquoi parce que biso mpe mibali tozali kokota na bafamille moko tokokota te tozali kokota na baelema moko na basi moko oyo tokokozwa te libala mwasi basi mosusu basalama na bango mpona libala te nakoloba ke bakomportement mosusu eyaka mpe na ndako yango mingi nalobaka eloko ebomaka bacouple ya biso eza nango ka dialogue manke ya dialogue nde moto esalaka bongo mais okomona mpe mpe mobali wana serie mobali mpe mwasi moko oyo okanaki je t'aime olobaki yango natanga fiancé okaresaki ozalaki nyonso kwa osala bokomi na ndako bokomaka moechange mais mobali amoni comportement mwasi mpe eza bien te mobali mpa ochange na ye parce que mibali mingi mpe bachangeaka ezalaka bacomportement baso babalaka yango eloko nazongi koloba basi nyonso baza basi ya kobala te alors comment okoki koyeba oyo mwasi ya kobala oyo mwasi ya kobala te eza nango kapasi eza nango kapasi yango wana libala eza nango lokola contrat soki esimbi nango te papa didie nango ozala te esimbi te parce que oyo akobela avese likolo ya mwasi po eza mpasi ya koyeba mpenza estce mwasi okoti yango balobi kotrouve une bonne femme eza grâce epesa tele motu nyonso te toyebi bapaster mingi mpe bagangaka oyo divorce eza mabe oyo boye eza mabe mais lelo mpe badivorca mpona kolakisa bango makambo wana eza makambo ya nzambe te eza likambo so okutia na chance na yo papa didie okutia na chance baerreur mingi mibali bazosala usot baerreur mingi basi bazosala ezaka te mibali basi mpe mibali mpe mosusu oyo basi mpe bazokutana na bango baza mpe batente baza bavanturier yango mpona na ngai kozwa mpena mwasi oyo aboni fo kozwa temps fo kozwa temps malgré kobomba ezalaka nango moto akobomba comportement mais soki esimbi te papa didie ezali contrat okati ki okufa na vc merci soki na kobakisa après ok merci beaucoup papa pour l'intervention. Ouais, merci chers amis bandeko tuko kolanda ndeko nenga lobi. C'est vrai que y a des basi mususu basala mpona libala te ozwe na libala tanga yebo bani komona makambo misi comportement na bizarre. Allô? Oui, allô, bonsoir papa Didier. Bonsoir papa. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Bonsoir, bon, papa Didier, moi, je propose de quoi vous benga à moi, si nous sommes en la tête, toi, donc c'est-à-dire, ce qui moi, si nous sommes en la tête, c'est-à-dire que nous sommes en la tête. Nous sommes en la tête. Na contredire place à moi qui pour akolo bara te basi no soba basi obala te c'est-à-dire que ni bali no sope basa ni bali obala te qu'est-ce qu'on a na CG na voilà la question na CG na biso dans un na puye na moi mon kalobi ke libala les par sentiment des élo ntambe te poto to linga mo sto kutana na nzela na mobali ya sentiment biso to tinda to linga na poto koma na niveau to koma mariage ou ya fiançailles voilà là je suis d'accord na yi mais na ningo no ba boye soki na sujet tozosolola sujet ya lelo tie po tobenga po tosunga bandeko nanga na yo na bandeko baolanda biso tosungana nga na koloba boye toujours na kotika kolobaka yango te la plupart ya mabala na biso so ezobeba eza cause na biso mibali voilà ya cause na biso mibali mpe ya bie bazali basi mpe ya mabe mpe bayali ya mwana mbani mais la base ezouta mpa na biso mibali mobali soki amoni mwasi aza fanatique na ye alingaka mipesa na ye mobali amonaka mwasi na zoba na akomisaka liboso zoba toyebaka non toyebaka kozwa so ya mwasi te eloko ebomaka biso na mibali yango wana mwasi batia miso elulaka partout mwasi atalaka eloko ezongala libanda mwasi soki amoni te mobali moko boye azotraite mwasi ne ya ndako bien mwasi wana akomaka miso te ekomaka kuna parce que biso mibali soki toyebi kozwa so ya basi na biso te yango tozokoze baproblème tokende tozonga papa dile totala na poto tozali kende na
restaurant ebele kende na banganda ebele kende na bataser bakongo baafrika ebele omona bana mibale nde batelemaka la plupart bana mibale batelemaka na bakoin wana badiscussion na biso ezanga ntina ya bafootball ya bamusike totikaka basi na biso na ndako bazopota na bana mosu mwana aza teti azoyokela mama na ye te me yo mobali oza libanda mobali awuti mosala akenda komela nano masanga na ye nana leki na ndako te po ayeba sante ya ndako na ye évolution ya ndako na ye éducation ya bana na ye yaw awolinga kotemela mwa moko ntango osusa mosala bengi derrière de camarade kamane na nanga place botokutana derrière lelo bafuti mwa moko na biso ezali mais mbongo liboso avokendanga ndafo ekoma nao na ndako liboso mwasi eyebaki bafuti yo combien tokolongola combien budget na biso tokosala nini programme na biso eza ndenge nini mibali ebele tosala yango te soin ya bana na biso papa tozwa yango te la plupart mibali mosusu bazwaka soin ya bana na bango bazwaka mpe soin ya basi na bango bali na bango mais la plupart eza biso mibali totraite basi na biso mabe papa libe mwasi oyo mobali azwaka soin na ye ya 100% atraitare na tendresse na affection tout basi mpo monake mobali mwasi oyo nakende libanda biso te toperda basi likolo ya makambo papa libe tozalaka bato ya babalabala toperdaka basi likolo ya bakozonga mwasi nanga asalanga mabe te papa libe adekona tenki impolitesse te kaka kidanger nanga na ndongo na kidanger nanga yango naperdaki mwa papa moki yazomimona danger mpo nga nakisaki yaza ne danger te ke bakolulanga te nda nayepa linga na lelo aza na libala na vandi na bayeka papa libe tosololaka mibale ebele bayeba kochange olobaka likambo moko na émission mo tobetaki na biso ko papa dide mobali azomema mwasi na ye na restaurant na mbuta lombi kende siko mpo na restaurant bakongolo oyoka maloba tobimisaka bovandi na table bamisu baa na table na bino ya nsima oyoka bamasolo tobetaka ba n'importe quoi or ke tokenda barito me fo tochange mpe modele ya komemela basi na biso il y a des places fo komema mpe mwasi pasepeli bana mpe basepeli toza bakongole toyebi bakoprofite na bavacances te ntango bana bazwaka bakonge toyebi bakoprofite nango te papa lide mobali mobimba azomilula koleka mwasi na ye parceke mwasi wana kosepela mobali wana tosolola papa lide yo esombelamba eza trop cher mosu mwasi nokabeli osombelaka ye Ouais, ça c'est pas bien aussi. Ouais. C'est l'une des choses que les gens posent à la couple na biso à Buzoba. Ça mobali, bande komi bali, tant non sur la boina, on soit pas arrêté à bande komi biso basi. Mais oui. Les canons la papa dit. Na zaka pe mutabilamba na les canons la wana. Na zaka pe mutubaye banga na les canons la wana. Na yibi eloko ni zo boma ba mabana na biso. Oui, c'est bangi qui politesse pas baza asa impoli baza na bango. Tout à fait bazali. Mais eloko iso boma biso za ba famille na biso bandeko na biso oyo bato ba sœur na biso ba tante na biso ba maman na biso bango pe baza base ya ko makambo ba couple na biso. Moi si mosusu aye na libala mais aye na projet o ba parane ba tiena na moto ndenge yo ke fo bongisa famille au moins so eloko zo causer so ba problème ya mwana. Moi ça ina bolingo te mais na cause ke fonga na liya moto mpona bongisa famille na ngana ki ndenge ba tie na moto na ye. Bandeko basi kotana mpe balongola ngo mais base oyo bon mabala so papa dit la plupart les animaux papa dit talande totambola ko za na Suisse talande totambola ko yaka ba partout talami bali so totambola na basi na biso na nzela totambola ba face même so mo liboso mo na sima voilà est-ce que mibali yango na zongi so na betaka pe yango est-ce que mibali na biso toyebi komemela basi na biso basaki toyokaka soni papa dide yo so mona congolais mpe bakesa bacourse amemi mpe kilo ya biloko basafu soki babandunda batomso na memi yango mwasi na memi yango te et c'est impossible akotikela kilo wana nyonso mwasi amema ye azoyoka soni mpo amema biloko wana oyo ye pa okende lia na ndako mpo ye aza ple ya oboye bamona ye kamemi babiloko wana voilà biloko wana ezoboma biso mibali toyeba koshana totya basi na biso ba à l'aise basi ebele bacomprendre déjà ke libala ekomi pasi baventure bakomi soki oza na mwasi na malamu papa babi soki ozwi mwasi ya malamu eza likabo fo loba merci fo osengaka nzambe merci mpo eza te ozwa mwasi ya malamu na moma lelo papa mais ntango oza na mwasi no azoliyokela yo akingana azopesa bolingo azopesa affection amour toza na besoin azosala mpona yo fo loba merci seigneur jésus mais biso mibali tomini mpe kidanger ete tikende na yo
basi bazana ba ngwebele papa dide na la Belgique trop na numéro on a démosé à Belgique na mona mutalo na mosi et so pimeni na garde du nord rivalite ya ofeli na kena na futi vent on na mosi okeni na mtu mosi na yo ah donc on comprend que c'est kokenda kuna voilà eza mami osotinga pe mosi no lobia kende de connaît ne pas ibi kiyo de konanga na yo ouais ozomona biso mibali nde toa base ya cause ya badivorce ya bacause ya impolitesse ya base na biso bakoma baimpoli koma yo mobali odekona koza na likango na libanda me mwasi nazokango na bamessage mwasi nazokango ti likango afabingango na badésert siko yebisanga papa de dina alina nazokoza nyonso mona mwasi aza na likango ne libanda aza na mobali na ndako aotika mena mobali abekaka na désert basi baninga yango te aopermettre yango te mais biso mibali siko to permettre que mwasi pe ya libanda azobenga na badésert de mato bovanda bolai na mwasi nayo mwasi azosenga osepelisa ye ozodinga osepelisa te moko moke loko osepelisa libanda okeleti babiloko tokoma kotia lelo bakombo tosolo ya po tosolo eza na communauté biso kongole baankoro babiloko wana oketi nango muta libanda mais mwasi nozoko osepelisa te papa oyebisanga posa mwasi elekaka ya mobali moto akoso te papa didi soko tiki mwasi na posa eleka mobali mwasi so ozotiki na posa etindaka elongolaki eluka libanda toza biso mito abase abakoza baséparation ya obebisaka basi na biso omona pena mwasi ko otala pena mobali asalaka me mwasi naza sali te aprendre nde bazalaka so esombela bilamba lakisa nde balataka lakisa nde basalaka bonzenga combien mibali bazala bake papa dide nga na osola nazotia na para bandeko ya basi papa dide combien de mibali bangenda kotika basi na bango na salon afandi mpo atandi bakanga mwasi ne suki oleka kemela masanga apréféré kemela masanga moi c'est que papa na ok quand ça suki tika na bana on dit bana na te mtabota bango papa dide on dit bana na tata na à côté ma pour aboya kotika na bana po mwasi na kende bonga kana na salon papa dide eza cause na biso nde mibali totika makambo to changer pe to changer caractère to linga basi na biso to komisa bango ba meilleur ami na biso moi ba problème qui diminue surtout comme ça moi c'est meilleur ami na yo koleka ba camarade ya libanda bana no comme ça ba meilleur ami na yo moi ba problème même ça diminue tout ça en plus base ya libanda les dialogue compréhension tout c'est comprendre so quand on se comprendre tout ça les mabe na zongi sur mitamona autant na papa dit na ba émission ayo est-ce que biso ba congolais to vanda la capé dimanche to tali ba photo to sala ki lundi mardi mercredi jeudi vendredi pour se corriger non ngana osenga bande ko na biso mibali po na uta na nzela wana na mona nde to bebisa bande ko na biso bande mibali to ko changer pa basi na biso ndabo bazana ba faute sa bango même tu es l'équipe eza biso mibali ouais biso nde mibali toleki na bafaute ebele ko yango moni basi bazodekone trop basala bana bakomo dekone trop pour confiance ya soki pa mobali na ye mbongo amonaka mbongo mosala mobali amonaka yango te mobali akoma kotinda bambongo miso pa bamakangu na ndako bana bazokomela ata jite ata yogut baokolia te me yo papa ndengeni yo papa okesomba yudi na 3000 4000 me bana mwasi na yo miso kaleso ya 20 euro azalaka nango te tous la papa dit toujours bebisa batu toujours bebisa bakouple biso moko to bebisa bandeko na biso basi to komisa bandeko na biso basi babula cause na biso libali un comportement na biso libali sac à borse nzoto ya mwasi koma sac à borse mwasi comment papa dit mobali akenda kotonga mwasi na atelemi pa baninga pa zobisa makambo mwasi ya mabe azalaka nango yo apro le bi mwasi na zamba ata sa mabe papa dit tout basa dialogue point to solo lati papa dit nga so na problème na ok capacité RT ba ulukana ba osisa ngana mwasi nango jamais na koke luka papa pe na bete masolo ndako na jamais na koke luka la camarade na bete masolo ndako na c'est impossible papa pour muto no ke bete masolo na bete adam na été ouais même pasteur na bete adam na été même pasteur ba hotel so na bete madame na hotel comment ke bete ma makambo ya couple nanga jamais na koluka tant que nzamba pesa na sagesse na intelligence na koluka ko yeba ko sisa na ndako nanga soki mwana nga zo tambola bien te na koluka ko dialogue na mwana nga na femme nanga to solo po papa bébé la papa dit papa bébé ba kenda bekola bana péter si tu wana lisusu ouais tala papa bébé so trop la mukina tongo papa dit dongo na basi ba kenda tika bana na bana bekola ki papa mso afandi na ndako tala que
portable nous bana mona ke mbasi ni bakenda otika bana na classe et puis bango mka bakenda ozwa bango après na poko na papa lisusu osingi balambelo biloko komande biloko balambelo na butu lisusu pesa ngai kaka biso wana mtobekisa bandeko nanga mibali basi baza mabe oui toboyite mais papa dilenga bosuki kala bosuki mwasa komo déconner c'est-à-dire faut te pas mobali mwasa libala so komo déconner lande na papa dilenga c'est-à-dire faut te wani uta pas mobali. Ouais. Non, c'est une mission. C'est une mission de personne à aider pour le sungana. C'est pas que tout le bagage basi ba mabe basi ba mabe. Non. Voilà. Non. Voilà. Ouais. Na témoigner parce que na changer na jour ba bien pour na changer na ibi makambo wana ni bali abi baza pe ba traiter basi na ba pa sombe na ba mafuta asombe la ke cadeau na sombe la ke sac abi baza na ba bravo na ba ba salaka on va comprendre que ça na les bravo na ba voilà. Mais la plupart de ma bala na biso beba ils ont bisota oziamba divorce oziamba na biso bazo beba koma yo mobali otiki mwasi na ndikote na ndamo saza na 4 bana libanda papa dile motiki mwasi saza na debana aboto bana libali na ndamo ta biso libala omona kana ke na ndamo mwasi mo abota 5 bana matiki mwasi mo abote ni de bana est-ce que nous tabongo mwasi wana tango okuta na mobali mo mobali komo kose mwasi pa koma shemesha ta komo soigner batu akoza na ya mobali mwasi pa komo soigner batu biso mo mte ube pesa bana mte kona biso basi biso mo mibani to abaza ube pesa mte kona biso basi apo to ko finga ba mo ni bana na tika ya koma mtu mbaba koma olala ye mais pour tika ya on ba koma olala so tika kete ba ngaba olala ye so ko linga ki mutaba ko la bo tika ta muto ba linga ba tika ka ete papa didi muto ba linga ba lo ba defoni na libanda te muto vraiment ba linga bandi kona biso to mi bongisa pour ba couple en chose à bien to za la même ba maman biso kala ba zalaka bana ba problème ba parents bana ba oye ba moto ba su son kana chambre na to moto ba la muti ba jeter solution surtout comme na niveau ba parents na biso ma bana biso ezonga na ondeza na papa didi merci beaucoup papa na tika pe ba to su ta ba intervenir merci na émission na yo to continuer encore ko pesa ba ile to soutenir kala ba de ko na basi to ni ba likeza bien papa. Merci beaucoup papa nanga, merci pour l'intervention nzamba pambola yo. Merci beaucoup. OK. Merci chers internautes, merci boyoki bande ko balandi ndenge ndeko mobali apesi point de vue na ye. Pour na yalobi ke eza mingi biso mibali mutu sa ko mabasi na biso na ba erreur. Nga de côté naza pour ndeko pona nini? Tongona makambo mingi. Biso to bata presse otambola mingi to kina bamboke belé ba Kinshasa ba Afrique bamboke belé to kendaka. Au moins mona mbalo bibi na awa bala. Mazuma ba bêtise au sana libanda. Mais awa azana mwasi na ndako. Bon, to landa to ka susu ndeko mo ka bengi. Allô? Allô, papa DJ? Allô, malobombo kayo papa. Oui, c'est toujours t'as dit Ilenda, l'homme en or, c'est juste pour qu'on va accepter le moment qu'on a ndeko oyo a outi pour intervenir. Ouais. Peut-être à comprendre nga bien te. Ngai nazo pesa vraiment faute na basité. Mais sont des réalités. Ou toujours au loba. Nakasi batoni so bali ko na biso. Bazape na bazo comprendre, je peux dire. Parce que na kolobaki ndenge ya outi kolobaki mobali kaka ne mutu aza mabe ngai na hotel melango. Pourquoi na hotel melango tu na ba poto tu ba réalité za na poto. Bon moi naza na victime tia. Naza victime tia parce que ngai naza na couple yango ça bien quoi. Donc je pas naza moi na problème. Mais le problème c'est quoi? Tozana monde yango ndenge bi bezoloba yango ko enseigner biso. Tozo mona ma belé oyo bande comme ça bazo kutana on surtout na poto a. Donc kolobaka kozo condamner mobali ngana hotel melango. Parce que faute wana eza vraiment vice versa. Parce que baza na responsabilité na bango, mobali baza na responsabilité na bango na mena ko lobaki soko azosi mane mwasi bien, nde mwasi akozala so ndenge ni lokuta. Tala, ndeko aiba mwana nyoka zaka mwana nyoka. Aiba yango. Ngana za na te pona ko finga paso de hotel na basi non. Je dis ce qui est la vérité.
Ngana on peut c'est exemple mon oncle Ngaza il était un ministre même na Congo wana. Mais azaki mwasi abanda ko s'occuper na mwasi wana nyonso. Mais mon kolo moko batu wana ngana sala président a ébisier yo sala nini na vie nanga. Et bonyo sala donc moi to ko ignorer mon bal. Ne kwa kanzate soko so twande nyonso so pesa mwasi, ne mwasi ne a omone donc danser ne a ko déconnecter. Waya. Le to kana longola yango. Akazate soko zwi mwasi o memi mwasi ne na salon. Ok, kata suki, ok, ça moi c'est suki, na salon de bolingo yango wana. Oh. Bato kutu basala kutu makamu kutu koleka yango me, bazo ba crochet, ba regreta. Et bongo ne wana ndi ali kam. Kotika mwana o na classe, moi ça tika mwana na classe, mobala tika, c'est normal. Biso basi mibali mingi comme moi. Moi je travaille, je finis au moins terre. Naza temps que zo mwana te, eza élément mo kote ko évoquer, ndeza ne danser, moi je suis tout ça là. Non, la responsabilité monsieur ça moi il faut essayer les ça là yango. Problème ça na ba couple la vie c'est le problème de la soumission. Parce que biso photo baka, biso nous sommes des Africains. Malgré que na ba poto, to ko poto ki na biso te. Lelo basi mingi soko moni ba kombi boé ezali nde na milio bakoti. Yo mona pe moi c'est déjà azo préférer kuto azala yemo kwa zane na mobali te. Siko lo bani photo exemple ya mobali. Alinga kwa ya moi si non. Il azo mona ba futa wana. Azane yemo kwa créer mon problème mo boé pour bandana. Il a récupéré la rakaf. Mais si vous avez un mibali, non, parce que vous avez une responsabilité dans bango. Parce que, moi, je suis à l'école, moi, je suis à l'école, ou je suis dans la salon, c'est rien à voir. Pour mes années, pour les la contrat. Quand tu travailles même dans une compagnie, donc tu vas tout respecter aux alliés contrat na yo. Na 17h, musala ici là-bas, na 7h, faut bana musala, la clause union sera faut respecter en il va la pesa bongo. Moi, si faut à se soumettre dans mon bas. Surtout, monsieur Zate. Parce que moi, je ne peux pas accepter au bas la moi, si mon roboé, alors se soumettre dans ma devoir. Si quand on a des décisions, monsieur, comme on peut dans le bas, il y a comme si on faut il y a moi, non, il y a mon envie de bas les contrats, sur les similitudes de Gokata. Il y a quoi regretter tout, ma camasala, on a soit il y a ça qui va gaffer, ça qui n'est mais ma couple, monsieur, on pense à la mibale, il y a faut n'a pas monté, il faut qu'il y a pas, parce que pousser mibale, il faut pas penser. Merci beaucoup, papa. Merci. Et ça, débat public, tout le monde est libre. Il y a ça avis en tout cas. Merci, papa, pour l'intervention. Et ça va passer ma cambo. Donc, papa, Azan a raison. Mais il y a des choses, personne qui sont sous on a quoi discuter mon kenayo. Au copé, ça moi signé ce lobby à qui a déconné kaka. Mais il faut oyeba. Pourquoi à qui a déconné? Pour ces demi-balles, il faut soko yuko pesa moi sino nyonso. Na futa kandako. Na somme la kiblo bilamba rolata. Na pesa ki boye boye. To koma ba négligence mon père négligence moi c'est comme ça moi c'est le kopamba. Bolingo ozaki na avant zoyer on a ezala ka lisusu te. Papa na ngamoni. Allô? Voilà. Mais ndeko, oui, ndeko, toujours sur la, on peut comprendre les armes, toujours sur la pote sur la baïbe. Ndeko, ce qui est au traitant, quand moi si bien, ils habillent. Ndeko, bah devoir nous sous zoloba, oh, alors zoloba là qui est obligé moi ça dans l'outil, et ça peut bon côté. Bon, ndeko, on a comprendre parce qu'il y a ça là, peut-être à son la limite on a son qui c'est normal. Ce qui est libre là nous habillés parce que vous autres traitez peu moi sinon bien ndeko. Son comme on moi c'est déjà comment le cas à bon maliba là ndeko. Avant d'aller moko, c'est-à-dire à mon qui a ça avantage que na dibala wana. Toujours là. C'est-à-dire, comment comprendre que Azan a un avantage de la carte d'Ibala. Pour moi, ce n'est pas un avantage de l'Ibala. Papa l'idée, la limite à Otika, Artika, l'Ibala n'a pas un avantage pour que la Drambo ou la CAF, la limite. Ne croyez pas que vous Nibali, parce que vous avez Nibali wana, attendez tout na bango, comprendre que Nibali peut bélir ma faute. Mais le dit bien, basi to ya mabe bazali. Basi ya mabe bazali. Asa bango nya sote. Mais mibali ya mabe baza koleka basi ya mabe.
ya mabe baza koleka basi ya mabe. Selon statistique na yo monnaie là. Papa Dide, selon ngana selon bato pe ba yo kabino. To solo la papa Dide so ke na Belgique ou Suisse so ke na Allemagne ou ta normale la plupart. So na papa Dide ba ndoko tambolo de tout na ba couple. On a papa Dide. Ma no mona combien de mibali bakanga bango basi bakanga bango pas problème. Ya ba makao. So total bena na nombre ya basi na mibali. Ay bandiki bakanga abiso. On est à solo basi kan bakanga abiso, ça c'est vrai ouais. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que il y a un homme dans l'eau pas se tromper merci na papa pour libérer mes bien na kupambo la penza ba apambo la bomba te onti na suka mais la plupart ya mabala wana onga na loba eza nazo condamner toujours na ko. Oui, allô Fatim? Très bien, vous? Voilà. Ouais, je t'attends, ouais. Oui. Le programme pour Lyon. Oui, oui, mais tu pars quand? Tu pars quand? C'est ça. D'accord, ok. Ok. D'accord, merci beaucoup. Ouais, ouais, je commence demain soir, ouais. Ok. Ok, merci beaucoup, à bientôt. Hein. Merci, au revoir. Ouais, Bolimbisi au collègue Yamsam Tabengaki Bolimbisi. Ouais, papa, Bolimbisi, Nazwa qui appelle un collègue Yamsala, excusez. Oui, la syntaxe, on comprenait que les qui appellent. Voilà. Il y a un ami qui a papa d'idée. Donc, il y a ce qu'on a fait là, nous avons un pasteur. T'as là, l'église, pas pasteur, on va abuser. Est-ce qu'on joue comme maman, pasteur, on va abuser? Biso Karamibal. Si la l'église est autobine tonga nzambe, Karabiso Mibal. Ouais. C'est-à-dire que biso Mibal, tu n'as pas prié à Kobongisa Makambo, na biso na basi na biso. Total après ma faute na biso. Ndeko mobali, bravo, yoza na moi sino bien, mais oui, ba couple sur les kate Mibal, ndi ba onyo kola basi. Peut-être ndeko aso comprendre que Mibal boni ba onyo kola basi. Ndeko tala penza zo mona ke comment bazo soa na ba garçon ba grand garçon bazo soa na bilamba batiki basi na bana na ndako est-ce que aoye bisanga ke basi mba mabe basi mba kenda ko soa papa dit tout ça la batu yeso yi couple neza bien c'est-à-dire que bravo ba se comprendre dia ba sala dialogue ba pas dialogue mo bien ba comprendre se comprendre entre moi na mobali na bana na bango c'est bien mais ça mabala mio sauter papa dit ouais. Et ça, mabala n'y a sauté papa Didier. N'a pas autant bassi va souffrir à cause de la mission mibali. N'a pas sauté les médailles, on a connu. N'a zone ba on a franc, n'a zone ba cause de la mission mibali papa. Mobali aïe ba recevoir moi sinité. Papa Didier moi c'est mobali à côté pe non mon affaire mobali pas à côté ça va chéri. À tous les journée mais les kadinde ni bana ba mingité. Ba mingité papa Didier à tous les journée les kaka ça va boni. Aïe ba ni les kananda. Ba ça mingité. Mon papa n'a pas vu téléphone à côté d'internet. Moi si peu internet, bah n'a pas internet. Bah ça va réseau social là-bas. Dialogue est raté. Tata mobimba ba osala misala ya moi cité. Papa Didier, mobali oyo bande ko basi baza bazolanda biso. Soki basi ba intervenir ba benga. Moi si oyo aza kimia na libala za lèvre papa Didier. Ba opese nyonso. Mutakoka na nyonso za la raté. Oui. Moi na nyoka za moi na nyoka mais moi ça za moi na nyoka e biso ne bata mukito comme ça que moi ça za moi na nyoka et comment ma wapi
Pourquoi on a déconné dans jardin de Dieu, on te comme ça on va signer sur baba tu y a confiance sur aux ana moi papa non moi zo ba ke moi na nyoka moi ça zo moi nyoka c'est-à-dire moi ce n'est pas ça moi na nyoka. Donc ce n'est pas ça ma confiance en moi ce n'était. On n'a pas dit. Tout le monde a ma caméra que moi c'est azala aux ana confiance c'est pas ça moi na nyoka lobi ko trahir yoté. Mobile pour trahir moi c'est pour trahir mobile. So il confiance à tes papa dit. Bolingo eza le roi à restaurant tant to pitana ka bolingo eza le roi à restaurant avant na kota na restaurant faut na tout na menu yo olingi moi surtout ni menité moi ça ni mobile tout ni menité menu c'est-à-dire oye ba caractère oui ba bo solo ba ninga eloko ni alinga ka boye bana oui voilà otuni la kisanga menu no muta la kiso menu na ye tala nga boye kita toi mena ya ko juger que na ko vanda na ye na ma comportement ni na we ba ko changer tant to kenda restaurant so to ko tali plan de balamba opomi oyo lingiti pour se peine na plan wana tango to ko ba oya restaurant to pour se peine na mo c'est-à-dire que moi si aza le restaurant so se peine na restaurant na ko bando ya ko lira en trop pour se peine na biloko na mo balamba bien donc c'est-à-dire que ni moi sinon ko se peine na moi donc commissaire restaurant na yo faut ça la kai asala kaka yo ne mo mal foi ba osala mwasi ndenge ba koko na biso ba ke mokolo nde mutai ba nini na osala na mwana muke jamais ba ba ke mwana muka oyeba nini na osala na mokolo donc c'est-à-dire mobali oyeba nini o osala na mwasi na ye faut yeba ndenge osala na ye nini représenter pas bato papa didi osomona muta représenter mwasi na ye mwasi abotele bana pa ya mi na ye mrobo mais ta façon muta représenter le mwasi na ye mais tala ba sita ma présenter biso papa didi o papa ba na nga ya mon chou. Mais on a bien mon bain, ça fait ma bain, on a ceux qui n'est pas bon. Donc, c'est-à-dire, maman bain, elle me sauve aux arrêtés, comme un ex. On s'en prend, mais ça va rendre comme moi. Bisson, il va être rébellé. Mon bain, au monde, papa dit, non, on a camou, ça la maca. Oui, bien, on très bien, papa dit. Mon bain, on a coûté un petit terrain quartier. Petit terrain quartier, à ça, moi, sinaï. Oh, petit terrain quartier. Oh, mère, à bout de la banane. Oh, mère, à bout de la banane. Donc, on a bien un petit tir à quartier dans mon parti baquet solo. Est-ce qu'on les a respect? On peut sinon respect. On s'en a un bureau, on a un autre thème, on a un fait, non, ça va être fait. Ok, on a un mission, si on a un basse, on va comprendre que notre on a un solo. Dans ce cas, on a aidé bateau, on a ça la camabé, pas basse, batika. Basse, on peut ça la camabé, pas ni balle, va changer batika. Ouais. Mais la plus on a noté mais qu'ils abisso papa dit yo comment ça na moi si na moi ça pas kolaka je peux mon bail côté na ko pakola même bon la jomba ndo ba ndo mona mte comment on a mon bail na moi si na choko solo la papa dit to solo la to ndo so jour to émission moto sana ke to ndo so apona nini ke moi si fait face à la taille mon bail fait face à la taille comment est mon bail rosa na o mi sala te yo moko mon bail fait mi sala pour moi ça yo ke lengi. Moi, je vais faire ça pour moi, c'est pas école. Moi, bon, dis pas bien, moi, je vais mobile, je suis dans la carte mobile, l'IPK. Papa dit, moi, ça, c'est l'IPK, on comprend, pour on arrive au sala, on arrive à venir, c'est l'IPK, mais on a mobile, rosa, l'IPK sur l'hôtel. On a mobile, rosa, sur l'hôtel. On a mobile, rosa, ma colobie à tête, mais moi, si on a joué, on a arrivé à venir pour changer, moi, c'est pour moi, dans le carambon. On a même dans la tête, moi, c'est même dans les samois. Donc, on a arrivé à coloquer la moi, c'est calé, on a arrivé à coloquer la moi, c'est là-bas, il y a pas bon. Ouais, moi c'est pas même chose, frère, bah pour ça et pas en bas. Et son balade ma bien tout. Même chose, oui, papa dit. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, mais la plupart mon bal, il m'a bah ko bongi ça moi c'est qu'on est comme moi si. Pour biso to lula ka bango. Papa, na côté wana na ko contribuer au monde qui on peut financer de l'argent. Mais moi, si moi, je ne vais jamais moi si moi si. Nous, on peut financer. Yo, moi si pour guetter, on va tirer le logo, on va tu vois. Voilà. Voilà. Sur le plan finance, oui. On peut financer, oui. Chéri Mbongo, ils ont la beauté, ouais. Là, oui. Voilà. Voilà. Papa dit, ce qu'on a eu dans moi, ça question va poudre, mon yo, au CP, on te montre qu'il simbe les longuetés. Mon gros sur la naïe. Moi, ça sali sous qui au yo CP les longuetés. Mon gros sur la penaïe. T'es ouana au lobako, bien sûr. Voilà. Ngakutuana na lobaka. Donc, ngazo sugi la bienté. Atara sur la tibienté. Na lobaka. La tibienté. Soit la tibienté bien. Papa dit, la consommation, quand on a la belle, l'émission, il
fauti na yeso biso ke camarade nanga azoyisa mwasi na yeso mwasi na tiba kende feta yeso baguna yisa baguna ngati lelo camarade a perda mwasi wana tango mwasi wana zo mobali kwa azoyisa baguna yisa baguna nga camarade a perda mwasi wana to yebaka eloko ni tokodimisa monoko na biso devant mwasi mwana mibali biso mibali azofinga mwasi ne devant bana na ye devant bana na ye mwasi mobali azobimisa basalade babêtise papa Didier tokende tozonga ko tomona na dernièrement na otomona mobali azobeta mwasi na balabala congolais papa Didier na poto na poto malgré ta songa salaki mabiasa na faute na biso bina ndeko na mobali ese ndeko malgré que mwasi na koza na faute na besoin na yeba faute yango te okoko meme pe na ndako po beti na ndinga propre na kata chambre bana pe ba yebi te au solo limé pour tel se faute à sali peut-être à comprendre que chose obété bon na mikoso na bango bi moi ça après ça mobile mes réponses bien abi moni muta comprendre na bolingo yeyo ni bala ko linga bango yo dans c'est-à-dire sur la bine moi ça non panti na ndiko chai mo moi ça nga la tanga poni a comprendre mso muta ibo solo la so yebi sanga ta mobile moi ça na photo obété na balabala est-ce que sotinga moi ça na azala no penati ba faute za place la biso ya mibali papa Didier mobali oyo apena 3 jours tana ngana viva ba kibeli na poto papa Didier mobali so mona ba abeki yoji abeki nini asali pe na kaleso na 3 jours ye basi ba l'équipe sur la bonne propriété papa Didier oui bien la plupart basi ba l'équipe sur la ni la propriété mais ni ba l'équipe basi la propriété bon so moni mobali à l'équipe moi sur la propriété c'est que azama casse na opakola. Ouais, mais dans tout ça, peut-être que moi, tout le monde a quand même sous-vêtement pendant 3 jours. Moi, c'est ça. Il faut remarquer que sous-vêtements sont longs. C'est comme déjà 3 jours. Et aussi, gaz et robinet. Papa Didier. Oui, papa Didier. Yo, je comprends. Pour moi, ça le papa tala quand les choses sont des choses longues. Là, on comprend. Pour moi, c'est on comprend. Ça, bah, si Nibal, monsieur Baba, petit, bah, je sais, c'est papa, faut longue là. À mon on dirait que moi, ont manqué. Ajoutez ngani na sote mende ko mobali wa bengi wana akika kuchamba si mabeni te biso ni bandi mtu ni mabeni d'accord ngani na hotel milango biso ni bana na poto atozo bibisa papa Didier ki basi basana kini kuna bavanda ni bana bango ba mpiaka galère papa Didier na kila 2011 na kini voisine na ngai papa Didier moi si kitoko so tellement ça va à la téléputa a robaka ministre na nzela mais mobali na ye piaker on a binda fio na to swami ayibisanga ni papa na otala piaka nete mais na otala ndinga za kananga lakini otala piaka nete mais otala ndinga za kana ye ndinga tatakai papa Didier bas oliki babasi ya ma de kama ya to tel ba couple za na kini na biko vanda ke koleka ba couple nso mibalo ba vanda na kini na biko traiter basi na ba mi pour ka basi mibalo ba na poto ko sote papa okenda kini papa mbalande na ngomo landa tala tomba kenda ba fete ka kutu to bazana kini kutu on fete ba Saint Valentin koleka biso mibalo to va kana poto. Ouais papa ya likambo na ko pesa raison o lobi ke ba mbala kishasa. C'est vrai, ça voilà peut-être Afrique pour mon avis varango. Mibala kin, yango moni basi mingi apoto ba oke dekona na bakin. Pour ba garçon qui ba na tendresse moko impossible. C'est ça. Papa Didier, au monde de tout ça beaucoup, tout solo là, mobali mi papa Didier na yiko ça poème, na yiko ça ba poème. Mais tu ni ba to ça là basi na ba poème te. On se pena côté na WhatsApp on pena WhatsApp à mon mine pour wando tinde malo ambo so mo sazo azotanga peso o séduire to za na papa Didier to za na ngote to za na ngote ko côté pena WhatsApp bu to tinda na mo sazo tanga emso o va na salon de o va na salon mo sana chambre o tinde malo mo sa tangi ayi pe ayi e séduire ayi pe na peso biso to za na ngote papa Didier to koma na biso na Samsung to koma akasi bapomba na mabala bande ko basi so ba obenga papa Didier ba oyebiso ke moi c'est so à l'aise ni pas bien ntela azala na to ko sa mobala ke o mobala la sale anga eleki nyoso ko oyo ko pesa nga to ba miliono mais oyo ya pesa nga na mona ka siko kinanga ouais c'est ko kinanga
C'est vrai, papa. Yango na lobi na papa wana yeba kende kolanga mobali oyeba ke soki omoni muta komi kotika libala kende luka libanda. Oto aboma libala po avanda ye moko alanda la kafu na ye, c'est-à-dire azo se retrouver te na kata libala na ye. Akomona ke mobali na ye akomi escroc. Mobali na ye akomi nani tokolo banani ba nini to akoti ba chibala. Ngo mozo mona na te. Pour moi, ça reste papa d'idée. Affection et les diminutions. Na bolingo. Il y a un moment où ça quand même tout le monde comment moi c'est du tout oiseau vilain. Ouais. Vilain on appelle ça affection. Non, ça peut être affection, tendresse, tout, oui. Et puis, à respecter à moi, si naïe. Nous allons comprendre que nous na kocha mwasi na ngalaise malubani koloba na iso na stali mabe na singite pardon. Donc et bon mangata na kofuka mena pe mwasi na la chambre na on yeba na baba to bi na fuka maki. Mais il faut. Mais tout à fait la paramètre que monsieur papa. Nous sur le bout, on a tout à fait raison, mais les problèmes aussi aux Arabes na biso ba congolais c'est quoi? Ba c'est africain kaka. Soko comme la sema bouillon na solo ça comme qui pas na yé. Abino sala a osali a, abino sala be osali be na cadre bouillon yozo na cadre l'offre na moi ça faut na respecter boy. Moi ça comme komone là yo. A comme vous avez excès des ailes et comme nous voilà donc yé comment vous avez loi likolo na yo. C'est ça le problème aussi. Oui papa Didi, merci. Moi c'est yo sur l'accès boulot na nyo so c'est à on sait que moi ça na comprendre c'est-à-dire à un groupement pe mabe et loko zo bo mabasi na biso ba groupe et loko zo bo mabasi na biso ba ki amitié ba mi o ya pa bazana na bango. Ouais. Oui la plupart babala na biso bezo kufa o sabasi na biso eza ba makelemba. Surtout ça. Surtout ba makelemba. Donc si so na jupe na ba faute na bango. Eza ba groupe na bon ba mi o mona ta moi c'est na yuko o tele que na camarade atambola ni mo zo ba ki a o mériter dans sa camarade. Ouais. Au petit c'est pas au boy. Azo pexi pas au boy. Ouani ko mabe. Na likelemba. Ya on te bo mama na biso po mama poza na likelemba ozo bande na osomba bilo na ndako te po mo nyoso fo ki na likelemba. Wana pe komi mabe. So ko ngato ki pa dite na zo pesa kwa sina ngani nyoso na bolingo. Na moni ka zo comprendre na mo na ke ngana ko yumane pona tika. Ndeka papa utalo ba eloko eleki tika ezate. Na pe na mi tika. Parce que on a muta comprendre ngate mais papa dit moi je comprendre moi tu papa dit après on pas préféré na bala ndumba ki bala moi ça qui ça série pour ndumba ça comprendre vie au moins muta comprendre vie soit fa na libala papa dit moi ça la faute ya passe ouais ça c'est vrai mais na muta bandi visika papa dit na lo barango on s'en foutait ouais oui nga bandi ko excuser na terme na lo barango jamais na ko bala moi ça vierge pour na sakanate ayebi ba réalité vite faut na bala mutaza na moi notion d'expérience à moi vie pour azo comprendre tant ba draguer na nzela azo comprendre que mo bala azo draguer nga pa ko sanga polo bina bo bana na ngana telenga ouais pour ça comprendre vie na nzela déjà ozo mona bande ko na bito to mo pe ya basi na ba bango boke ba kapé na bato bazo déranger bino soko yebi oza marié ni pesa na mo bala azala na mpiaka azala na bozi azala na mukanda te soki alingi réellement pena na bonimo solo ngai olanda muto yo tala na koyebisa bandeko na biso basi balandanga bien papa di lebi biso mibato ya nde so na to drague mwasi mo akomosepela na nga omona ouais j'espère ndeko na biso azui voilà on appelle c'est un appel 800 mais jour na okoma ko bimane na yebiye mbongo wana to dimina ngo liboso na pesa 500 mono comme na 200 na moba andelo pesa na 200 parce que sina yebi dan to na yo voilà na do pesa 20 nous na ko pesa 10 donc basi pe pour ça la tension ko kansa te muta pesa à au driver à bilo 500 yende dalingio te azana intérêt nzoto na yo nzoto ya mwasi na kati ya libala ezali nzoto babenga ngo eza sacré eza tempelo oyo ya mobali ya libala nzoto mosi ya tempelo ya mobali ya libala le faux oyo bakobomba yango na bape na basi koto mona osape basi na biso conseil boye ba obotalaka la plupart soki mobali a déconné mwasi edérangeaka mpenza mwasi te mais soki mwasi adéconné edérangeaka mobali yango na ebeta biso ba AVC secret na biso ezaka na se na bino wana tolingaka te moto ayebango ezali eloko nzambe atia eza sacré mpona mobali oyo oza na ye
quelque part pe bandeko na biso basi boyoki na biso pe mawa soki ba o bandeko na kati ya mabala botika banzela bozongela mibali na bino soki bana mabe bofandisa bango pe bosala bango dialogue nyonso marcher bien avec Dieu to marcher bien pour ensemble na kati ya couple to marcher pe bien te. Merci beaucoup papa. Merci papa, merci de Ndeko pe à intervenir qui en tout cas merci après maintenant moi on amitié na yeba kité na baki c'est pas manga sous. Voilà. Na pambo yebe. Merci. Merci beaucoup. Voilà chers amis internautes, beaucoup on a conseil de on a besoin ici. Si tout le monde na biso mibali, tu va quand même respecter basi na biso. Tu baka et ça c'est facile. Ça dialogue c'est facile bien moi si na yo si tous amis na buta fa bolala hein bana balali pena bino mo na chambre moi sinon avant bolala bozo ta moi 15-30 minutes pour 15 minutes à solo zebele 15 minutes à ya solo zebele vous êtes à 15-30 minutes autour de moi sinon chérie ni au pas na mona aussi plan on comme comportement moi si a ebisio et yo pe o ebisi moi si na c'est comme ça ba salaka c'est comme ça. Le problème est que biso to ngiso ko pesa valeur na ba couple na biso te. To biso mibali surtout. To ngiso ko pesa so valeur na ba couple te. Bandeko, moi ça mona musika. Moi si amona ka loin, amoka zali moi si moko akola na so ni marque kaka comme na ndaka libala zo ba valeur libala te. Azomona ka na vanda kana lambi na tongo ba futinda kwa sali bobo. Ya de basi ba no valeur libala te. Mais oyi ma valeur libala. Ayibi valeur a mobali. Aïbi valeur à mobali baza mingite alors na basi wana bravo na bino alors na biso mibali auto n'exemple ba couple faisons attention ba neonanga surtout ni ba AVC et yakate hein ba tension et yaka bisoté tout ça la tension ba couple na biso ba neonanga et ça tous ont respecter moi sinon to bali kamo ba habiter tous ont respecter moi sinon yondo ko mizoba ki ba massa les bali ba no seka wala za yuma moi ça moni là été non. Et ça n'est pas beaucoup de couple, mais il y a un mois si non pas faut ça liloba moko. Jamais oh lobi ah voilà on a lobi be pour ya za mobile. Jamais mobile lobi be you moi lobi ah pour yo lingo la sagoza moi si. Non. Il faut qu'il bon moko ça toujours dans couple. Tant que moko et ça pendant dans couple, bande ko nanga il a pas si. Vraiment il a pas si pour Satan ya côté dans couple wana asa bino buzoba. Et ça passe. Basi mingi mabala lelo mona. Mbala azana ndaka libala. Kabale mba zo dragé na libanda. Aya obza no mbali na été. Akobso mbali na été. Et ça bolingo te. Biso mibali pe. Soki ma olinga mwasi no ndinga solo. Fi mo azo drago libanda. Yebza mwasi na yo. Avake mbeba eya. Yebisa moi si na yo. Chez mon fille anta, awsa nga ba avance mais OK, ni apio leki na nyos. Donc na osa buzo ba anta yo leki na nyos. Mais da passe le moi mobali ke moi si na zo draguer libana aya ko bisa moi si na ndako. Ah, et ça passe. Oh, ça be erreur to salaka. Ce sont des erreurs. Hein, il peut m'assumer. Et ça be erreur ndeko nanga. Te ba ko bonzo ba couple na biso, te ba bonzo ba couple. Toi ba kozala na dialogue ndeko mwasi balobi pete soki mobala ndima dialogue na yo et comme akita bosa dialogue nyonso yo solo ba yanga fo mobala ayo andimaka mais soki mobala ngalo ba oya yo pe comme na kata dialogue ya yo ekomi non okomo ba raison gauche droite mais tant yo solo na mobali il faut mobala lo bamba moko oui na yo ki c'est bon na rotika il y a des bases musu azapi bon. Oui allô. Allô, bonsoir papa. Bonsoir maman. Boni. Oui, madame. Amangena intervenir kana sujet ozole kalego. Malubombo kayo, to yo kayo. Okay. Na ulipapenza Kongo na ate na ulipapeli lo vile na mboka na vanda ate. Ya? Poza moi histoire moko eza prévu yanga moko. Mais lokola tozolobela sujet oyo nangaki mukena meka kolobela na tina kaka ya ndenge ke comportement ya mibali. Voilà. Na olobela na lubongo comportement ya mibali pe na mona likolo ba komi ete
basi bachange ya comportement soki bakomi na ndako ya mabala. Ouais. Bon, quand on a oloba boye na ko condamner mibali te nga penza na condamner nanu mibali te na oloba te ke mibali no sobaza ndenge moko. Na oloba na selonga na oloba te mibali no sobaza ndenge moko pona leka na bango ebelete. Problème eza boye. Omoni mibali mingi na poto awa comportement na ebite so bazozo ya banani. Po biso ba africain toza na comportement na biso touta na ngona Afrique. Namboni bazo kumita mibali ya Afrique baza tendre, baza boye, baza boye. Mais siko mibali oka bazali abaoka bauta na Afrique. Siko na Afrique mo bazaka pe tendre na ebite. Siko ya baye awa ba changer comportement. Nga na pesa kama témoignage na part nanga. Gai na yaka normal na poto ana yaka libala. Na yaka libala mais isimba ate na lobabongo isimba ate après 13 ans libala itimbite. Omoni ba comportement mususu ezala ke mutu ya kokuta ngona mutu obozo vanda naye. Nga na vanda na Afrique na zobeta pinga lisolo pour la polémique te mais pour la kolekisa peteke mibali baza mabe mais ba o baza na caractère wana batika so basi bazana na bandako. Na lingi penza polémique te na niyo ba question bele te. Problème eza boye. Ngai na botami na famille moya bote belé. Mais toyeba ki toyebi nzambe, totambola obanga nzambe, totambola vraiment na obanga nzambe. Ngai na bani kokola, na komi na âge ya 18 ans. Na yo tala ki rabi na sali rare te lo bakina linga ki mobali te. Na yo ko se décider na lo ba tengai na olinga ka mobali nga na olinga ifa balanga fa bota na nga bala photo vanda na ye. Na yo ko zwa libala na âge ya 24. Na ex te do na ex moko tata ya bana na ngai. Na jui libala na âge ya 24 ans. Na ye na ndako libala. Bon. Tango na ye na monaki na ngai pe comportement ya mutu na komelaki na moni comportement neza mabe. Aza papa to botili bana mais na ko ba détail no sote to ke na likolo. Poto e ba niveau na ndenge ni babala ezokufa ndenge ni eza teke po papa moko otolo bake basi mingi baboma mabala po balia kaka mbongo ya bana. Na regretter na ngope na sekaki na ngopo mbongo ngo eza combien? Mwana kaka po lata mwana sapato ka kecha malonga okoma déjà biso na ba 205 quelque mwana penda linga lata. Donc na yena ndako libala na vandi na ndako libala. Kokoma na ngala koma ki za déjà mo ba complication mike. Mais na vanda ki. Bato ba yesa ba biso to moneli yo na mwa mobali oyo ko simba te. Mais tellement ko sambela oyo. Na kanisa kanga lobino ba fi bazé belé. Moi mobali na yebi te na yebaka ya travers grande scène nga. Nga lobina yebi nga te loko te mais abengi singa quand même. Non, na miyeba ki très bien 100% ki naza bien na ko se vanter te. Naza bien. Na yeba ki na yebi ndenge ni bavanda na batu. Na yebi ndenge ni bazala na mutu, ndenge na ko kalme mutu. Nga loba nga non, a changer kaka ngai pa na nga a changer. Na bosana ke nzambe ni muta changer amutu. Loba ki a changer na vanda ki na ndako libala. Na ebande to vanda keke mwa ba yebisinga ndeko na yebisinga binoto zo sela embongo pesa embongo na ye po oko souffrir nga tika mwana kende na mboni ndenge zabo na ye osimba te mais na zaki reconnaissante na vanda na ndako libala pour la kozwa ta ebelete na bota mwana liboso na yebaka premier jour wana na solo ba vérité premier jour aller verger premier jour na yeba na santake après quelques jours na omona kina dans zemi jour wana esalaka ke epasaka moko ya mabe oyo ezaki na vie na etikalanga ezaka ya mabe mpona nini alobaka na ye ngai alobi omoni ngai navandi pendant longtemps nasangana na mwa mobali te mais yo obengisinga na vai na ndako na olobi nano oza na mosala te na permettre kopesa yo nzoto na ngai mpo na yebi ete okobalanga mpo tovanda yo ndako moko donc ekozala malamu un jour obalanga mpo na alobaki bongo après avoir kodévierge nga abetanga na jour wana oyo moto akocomprendre te donc na comprendre yango mpe te likambo yango mais navandaka na ndako ya libala nalobakanga binzambe nde natie makolo awa nayebi oyo nalingaki to yo moto opesi ngango navandi na ye pendant longtemps ekosala ekokendaki na paster na biso esali quelques mois naye kose retrouve ki nazalaki na zeli na bana vi na nga jamais na kobota na mibale libale naye kobota naye kozonga tovandi na ye
na boti mwa liboso na souffrance papa. Jamais argent de poche ba pesa ka bato na mdo pa tata na nga na ndako na nga ba grande sœur na nga na ndako libala na yeba ngote. Na komi ko lata kutu ndenge na mde ko lata na Afrique na zaki bien. Donc moyen obimeza ta fête pour ça okete. Au moins na fête boya a sapé. Ayi biso imo mo ko lobila letaka o. Donc caractère mo donc na ebité mais na supporta ki na vanda ki na zaki sir mais toutefois na mene ko tourner so to vandi atele aka betika na 10h juste papa 10h05 10h11 wala bimisi biloko na frigo na congélateur na lambi donc na mene ko sala nyonso do batu so ba ke batu basi ba boma mabala no eza pona bongo te na sala ki nyonso pona vanda ndako libala aboti na ebana misato bana pesko ba pusani na mene ko mafina ngai ngamo ko eza la classe ya bana eza makambo nyonso ngamo ko tina ko décider ka bino na tika bana tana crèche na ke ko sala po na changer kana la takata ko lata po elonso ko singa argent de poche bo so bo ke magasin ya sombi eza la fro shop a sombi bino ko tika bo zibo yena ona ndako mena yaki ko tala nga bino na bo ke suna ndako ta so magasin te na pese ka liste sombi kaka eyebo le na guna ye dans un moment moko très difficile mais eza pona été ya batata eza na caractère on a tilio na basi na bango na biso ba maman tozo vivre mawana ngana lobaka na mwana mwasa tozo vivre moment ya pasi ndenge nini supporter lingaka o garder raison na yo na sala ki tuna garder kaka raison na ngai souffrir na libalo ezala ki o souffrir bala na nga ba souffrir na kata libala wana mais na suka ngana ko lobateke na koka kite. Mais tellement la moni était moutazo bonwa na tango changer te to comme na comportement même na fête même tikana so bato ba yebi mbongo ya bani za mbongo moka mukie ngape ndana mndao kipia ngote na yeko se to na tangi bakuru na ngana bani ko sala na mende ko bisa mbongo na ngame mbongo na ngamo na zo tika ngona compte na biso mi balinga za na carte te na ko aprendre na ko zo kaka na carte te nyoso de kalma boku na mais ezakaka peut-être il y a ça bon mais so baza bongo te ba o baza bongo balika na ko changer po ata lelo boy mo oza na ele o lukaka mo si mususu papa na ngai yi azaki don azaki lokola deuxième po bota deja na mususu to ko vanda tellement la lembaki na komi na ko bela ba malade ndenge na ndenge to so kaka ba mbali ba osala ba AVC et il y a aussi des femmes o ba osala ba AVC na banda ko zo yeba na teke zaki AVC po na mobali mais na supportaki na gardaki jamais na mdo beta lisolo pa moto ata passe na ndo garder mais to komi na suka na kokaite na meko elo kama bisenga to bisaki o dele début to monaki to bisaki yo ke yo vanda na yete mais na gardaki na vandaki kimia priya na yeko makinini tema na mdeko sambela nga binsambe pardon na boti bana bongo la mobali o papa na zo sala nyonso elo papa se bando sala nga ata na vandi sie na esi papa vanda vandi o mwana tunie elo ko nini ya mabenga na sala yo peut-être o nga moko na yebite na vina nga elo ko nini peut-être mbali so do bangama mo so sala nga boye c'est fini elo ko nini ya mabe o nga na sala yo o mwana so atali nga yebise ngo sala nga logote au salangi loroté moi je merci et sili tout le temps on me dit qu'on tourne quand même question on me dit qu'on tourne quand même question mais il pas me répondre à loroté mon comme ça na lembi na bengi si ba tante na biso ba ye ba vandi to solo li ngala raconter o le Canada ko na ba no ba kamu ba yebisi makamu moi si na lobi ya solo beza ya solo longola te loroté si comprendre ni comportement boy en plus biso mi ba le to na différence il y a 7 ans dans un mokolo ya 7 ans mais na supporta qui bon ndenge la reba ba fandi sibino bino bo se décider ba kena ba yo mto tikana ngala mto koyeba mais na ko changer prière tellement passer les kaki na senti que bana ba koti sous na passe na bana pe bazo sentir passe moi na pona sombela ta ketch ya pamba il faut na kene nettoyage il faut que ko nettoyer pona sombela moi na ta ketch mais na supporta qui yo jokani mbongo makamunyo na maboko na ye. C'est après que la comment ko changer prière na comment ko lela la comment ko changer prière na comment ko brabi nzambe bimisanga kaka na libulu oyo po za mabala mususu peut-être ngala ndo kaza na ko bongola ina ndenge nanga mais si lelo na lobanda za fier na ngamoko po na garda raison na ngai na garda ka raison na ngai donc na sala ka o nyonso moi ça sala da finga maka zoba
même boke sika biso mono finga mwasi waso baboyo foto botama na mboko botama na Kinshasa te mais na ota po na yebi vi na nga na sangu ndenge mosusu na bongusaka vi na nga ndenge mosusu na lingaka penza ezalela ndenge nga na lingelaki na suka na koma ya kolela nga binzambe bimisa nga na esika oyo mpo na moniki bana bakomi kobeba même bolingo ya bana eza te bimisa ngai na esika oyo nabima nazala na tort te papa tovanda makambo so na kosote mpo oyo eza Facebook eyeba na makambo ebele na boya mpenza histoire nanga eyebanaki eza ya ngai moko mosusu na avandisi awuti ne libanda alala ane mpe libanda so alai ne libanda ke na ye ayebisi okozonga donc vi moko komplike masanga o masanga me moko mosusu nalali na lela tokokoma na ntongo na ngwa ye kozonga na kipepe te natali mpona mnda otuna na pepe te na vai nanga na otali soki azoloba nga na bandaka kolela soki azoloba nga na bandaka kolela ndo koloba te mpona azolela kaka na otali omona mpa yebisinga nano leli te mais tout moso na tuninga be nini omona anini pa na nga peut-être likambo so yebisinga elo te ozala ano bien osala ano nyonso ayebisinga soko olingi tovanda malamu yo na ngai kokende so église te kata église papa nasala tu na kata église na vandi mais pas ezo continue kaka nasali presque 2 ans nakenda église te pas ezo continue na mituninga te mais so église on a kati petit on me déranger biso mais pas eza kaka na ye kozongela l'église nazongeli so na mandi kosambela soki bato bazosambela nga nalelaka kaka to na otambola na nzela nalelaka kaka mpo nazomona c'est comme si na ate vi de vi mpo nga nabongisaka yango te nakomo vi mosusu donc vi na nga kitoko bamoma na nga ezaka ya kitoko eza bamomo na pasa na afrike nakoba ye kaka na kosambela nzambe ebimisanga awa comme to aye na ntongo aye wana abandi kotyaka madesordre ndenge atiaka apres ayebisinga bovanda ye moko abandi kobisa bana omoi nde toza boye ngai na mama abindi tokabwani natala ye kaka ata alinga ayebisinga alobi sikoyo na libere yo alibere yo en tout cas ayebisinga alobi sikoyo na libere yo okokende na yo natala ye naloba eloo te nazalaki ka na espoir mosusu nabengi bapate oya pardon boya ebisinga boye bayesinga tozoya yalo boya lisusu te nalingi te ngam nazwaki ngam na libere sikoma na libere ye nakanga biloko te nabengana ye te nde bato bazalaki yo bima tikela biso ndako nabengana ye te na kontinaka mabonde ninga binzambe soki mpenza eza moma oye te moto alibere nga me yo moto olingi olibere nga pesanga ndako pesanga esika nakeye na bana na vanda soki mpenza eza yo mais soki eza yo te change likambo oyo okovanda na ye na ye kobima na ndako na ye kozwa ndako naboya mpe kokenda na ndako bafame bati na ye kozwa ndako nakei ntango na ye na esika na ngai na esika tovanda siko lelo ngai na bana na ngai tokeba 4 ans yango navandi na ye kote sentir ke pour le